Mbote bandeko na ngai na bandeko oyo ngai tokutani kaka ndenge na yebisa bino ke tokokutana kaka atako mvula ekoloka ekonoka atako mo eza makasi biso na bino tokokutana kaka pona kobeta masolo ya ekolo pona lobaki na bino ke année 2018 opération kanga moyibi ndenge tolobaka na bino na lobaka pe na bino ke ngonga ya maloba trop eleki. Allons-y vers l'action. Tout ça la concurrence par rapport à Moutoua Salini. Pena lobaka na bat soki na babengio biloko akolia te koloba te kinga na lia kate. Na ba mekayo mbongo ya corruption te o ngana za constant. Na ba mekayo poste te ngana constant te constant c'est mona naka. Soki occasion ya kozwa mbongo ezali. Soki ni ezali. Makambo ya ba marche bande ko ngai. Bande ko misusu balobi ba yi politique ba échouer. Bakomi ko djembela na église catholique à lobby ekofo avandisi bango atei bango toketo lukeli bino ba musulman ba lobby. Il y a une lettre qui circule sur l'internet, il y a solo to ya lokuta ya bakimangiste ya bato 4e président o ezali ko contredire message yango to éviter église de réveil bao mususu balobi toko kufa pamba te likolo ya bakankenza bamuku na basoni kafuta biso tolobi la situation ne va pas au pays. Bayi politique ba ko commenter yango ndenge nini mbote mwana mboka bolenge nde mbote mwana mboka za malamu nangolo anzambe to za malamu Pichu Bolenge membre ya G7 Pichu Bolenge na kati ya opposition lecture nini okosala na ba kati na ba événement oyo koleka d'entrée de jeu lecture libre okosala na ba makambo oyo koleka na mboka na yo. Merci beaucoup moi na mboka pona motuna na yo mais nga to préciser moke pona mono présenter ka Pichu Bolenge na G7 potoza na G7 to na parti parti na biso za MSR naza nangolo nzambe coordonnateur nango na ville ya Kinshasa ngani nazoka bango na Kinshasa. Bon lecture na makambo ezoleka ndeko omoni mboka na biso ekomi na pasi mingi tellement pasi ekoti na ndenge ya makasi ndenge sango ateyaki biso lobi mutu nyonso akomi osala likambu koyeba te pa azosala na oyo azobimisa na bato ya mayele bazoyeba lisusu te nini naloba te nini nasala te. Moi je crois que o nyonso ezoleka po bandeko na biso ya majorité balingi mboko yo te bato bazokamba biso balingi mboko yo te soki balingaki mboka oyo soki ba respectaki constitution na biso oyo penda tozwi yango après makambo ebele soki constitution ya mboko ezalaka respecté mais lelo tozokoma la makambo nyonso te nyonso pourquoi po ozomona bazoluka ba meka élection lokwa balingi élection te tokende référendum te peuple aloba te soki batikalaki constant na constitution to respectaki na biso na bango constitution mais tout ce qui arrive ba mort nyonso tozo déplorer mais comité. Je crois que d'entre les jeux locaux na koyi koloba yango wana eza manque ya respect ya constitution manque ya kolinga mboka yango ndezo mema biso na bisika. Mais et puis tu bolenge ya balobi que bino ba opposant bien que des fois bazomona la tête de Moïse Katumbi partout balobi Moïse Katumbi a payé Mosengo combien en gros ceux qui 7 millions de dollars n'habitent ceux qui a payé ça pas combien parce que les Obama partout balobi bouéchoué beaucoup mais kodien bela na makambo ya église catholique réaction ndeko omoni bato yo batanga ka bible te bato ba yebi politique te nde ba koloba makambo ya bongo po banda époque romaine banda bible totanga katanga mokilezo marché te nzambe banda ekotinda ba prophète ba église et banda ko telemela pona ko lobela pona mboka. Ce n'est pas du nouveau. L'église ezo gérer bateau et monique bateau bazoya ko sambele pa na biso condition na bango eza malamu te. L'église azo sala kaka mosala o eza na bible esengi ya loba o ezo senga zala ba loba ke tote biso so ba chrétien ba protestant ba na catholique mais église ezote ya pona mboka ça n'a rien à voir kodembela na ndenge nini et puis ngana zalaka contre omoni ko limbisa ngai ba mo mususu ya ko utiliser te mais bassesse d'esprit le mutetinda ka bato balwa biloka bongo tango bokoloba
oyo akende kopesa Mosengo 7 millions, ceux qui 5 millions, ceux qui 3 millions. 8 millions. 8 millions. Mais est-ce que moto penda yebi politique akoma makambo bon. Moto aza sérieux. Mosengo banda Mobutu ko revendiquer pour na mboka we. Lelo tambo ba Mosengo, est-ce que c'est Mosengo yé monde azo coordonner l'église catholique mondiale na ya Congo? Parce que opesi na Mosengo. Ba so ba rose à la contre. Alors il faut que dans l'église nous on a pas respecter ba sali ya Nzambete. Eza ko respecter soki bango basala ki makambo normalement, ba nga ba na robimisa bambongo te bango ba na ngwebelete. Po ani bango ba pesi te po azala pour bango. Bango mutu ba gérer ba millions ba milliards. Problème ce que bazolo bande que eza pambate même temps batangi comme Moïse balobi revendication ya makasi bazana ngwezaka que décrispation na Moïse azonga donc c'est Moïse. Est-ce que décrispation au bazolo ba ezaka pour na Moïse? Ba prisonnier politique baza combien? Tango ba oloba yango ba otala CNT bango bakasi to kokende élection na CNO ya bango batiwana. Donc bango bazomona kaka retour ya bango bazomona te sur le plateau to ba keto bongisa to assainir politiquement makamonios na ba seni na kati to kovanda ka na parlement o ya bango o ya oui o ba kendaka na nomination donc to kokende kaka na parlement wana o ba ko voter makambu kaka oui non mais pour na parlement ya sikayo kota il faut batu baleka na élection ba pona yango batu a majorité balobi na bino bien que ndeko moko alobi yo pona nino zobenga bango bato majorité alors que basi bakwei baza minoritaire majorité par rapport à quoi lokola baza jusque là na imperium to ko mais ba mandat nyonso ese sila ndeko yo yebi ba mandat ese sila depuis aneni bongo ndenge baza kundana na mandat oya po benga bango majorité a oloba na compte ya nani mais lelo armée na la police ezali ko obéir na nani donc c'est parce que baza encore na imperium c'est ça. Non. Son nom de cette logique-là qui est toujours bien bango majorité. C'est parce que bango batu bazala ki wana balingi mboka te. OK. Soki balinga ki yango manda moi obi papa biloko mususu fait ça la rabiso soni. Na pesa ka exemple nyonso même ya bagana. Biso to na milia sport na mona na match moko l'ancien président va na président actuel. Ce sont des choses du frère na mboka oyo. Ce sont des choses. Moutazo dembe la sim église. Bango pe ba église catholique. Hein? Ba ya pe messe. Ngai lobi na zaki na messe na Saint Charles Long. J'oublie son nom mais à l'écran na bémission na bango mingi wana. Na mona ki l'église. Tango sangwa tei asengi to sambela pona to kene marche. Na moni ya bimia lingi ne marche te abimia keiti. Ba ngai to. Et bana bino ba bimaki biso na Saint Joseph ba infiltra ki bato pango to ba menace dans la sainte mene ya nini. Oui, on a été menacé. Mais on a été informé de tout ça. Ouais. Au moins le problème est anine. Oh non so ba osala wana. Est-ce que bazo obligé ba sala? Le problème est allié, beau gérer malam. Manano esili telema kende. Mususu aya de manière à ce kende. Vous allez continuer à infiltrer jusqu'où? Est-ce que muto ningo zo ba bango bengi bango na majorité? Muto azo gérer est-ce qu'il y a banga ka ou bien fois bangisa? Ou bien il faut gérer pour na bateau. C'est ça le grand problème. To comme ba infiltrer tant on va faire cette information qui va infiltrer. Toi était connu, il y avait des églises ciblées. Mais est-ce que c'est normal nanda ko ya nzambe? Boke ni ko infiltrer bateau pour est-ce que c'est assuré? Oui mais le bibino vous avez putiste hein, bolingi yango moni ba barrière et banda qui samedi depuis 13h. Ba barrière bazol kamanduki bazol ka ba tracteur. Est-ce que baza ya ko lukango pour les officiels? Tozo bomba pe yango te. Moto nyonso azanango internet ba kotinde la moto. Télévision bato ba osala déclaration que lobby tokozala na marche. Mutazo bomba azate. Ba koluka minduki nini? Place okende koluka minduki kuna la est bitumba minene leka kuna ba kena koluka kuna te. Bato ba okotela ga biso kuna. Kuna ba kena koluka te ba koluka nini? Nous on le fait pacifique. Donc moto nyonso azoyeba. Et ba réunion nango attends to ça rappelle à Saint-Joseph. Bato pe ba yebi que toi na réunion et si les déclarations pe salami. Qu'est-ce que ça a à voir? C'était wana zala qui peur ko banga bato ba o gérer bazo banga. Bo banga nini? Mais et le quoi comme sanga na lingi yo en tant qu'acteur politique ko peut-être copier sa biso réponse wana. Qu'est-ce qui fait que chaque fois que l'opposition a zo senga ba marche ville à Kinshasa d'abord en particulier
bazalaka na ba policier o bazokoka ko encadrer te, mais quand même bazalaka na ba policier capable ya kopanza na ko empêcher. Mais à quoi il dit ça? D'abord de 1, c'est triste. Est-ce que monsieur Photo Senga bango? Il faut tout informer. Pour bango ba ya ba sécuriser. Mais pour arriver à sécuriser, ils ne le font pas. Mais pour n'abimisa na armée pour tuer la population, pour disperser avec la gaz lacrymogène. Curieusement, Rwanda bazaka na capacité. Mais capacité wana ya koya ko panza, ya ko buka, ya ko boma. Venez avec pour encadrer et ça la pacifiquement et puis tozongi. C'est tout ce qu'on demande. Bozan en côté, mais des milliers de barrières dans mon assis qui samedi n'engage là, bah au taquet pour bangonios. Quand je m'excuse, bah même personne, même militaire, policier, militaire pour sécuriser les des polices. Armée ou combiné makam surtout un état de siège, surtout en guerre les armées bimaki. Le même policier, au bayaki pour empêcher, c'est le même policier, c'est bah télémi de part et d'autre, bah l'année itinéraire, bah itinéraire on peut curieusement bah 300 mètres, bah c'est net siège de place bah kangela ibino. Bon le moins qu'à siège de vos balou qui tire victoire bozongi. Ça leur dérange en quoi? Biso place tozaki na Saint Charles Loin, tobimi wana kaka gote ki mbondo parking bozongi. 3, 2, 4, 5 km et déranger nanine. Même police à Kopanza, au lieu de Kopanza na Koboma, même police à Kokengela. Tout ça c'est le manque de respect à la Constitution. Koyeba ko gérer te, koyeba ko diriger mbokate, c'est ça. Le débat aujourd'hui est un débat contradictoire. Pour les uns, Makambouya application encore pour nabatu oyo bazala na pouvoir lelo. Application ba appliquer accord. Etikali tout moins bilo kwa mike o sensa ba kotala. Mais pour Nabino, qu'est-ce qui reste à être appliqué dans cet accord que vous avez signé? Rien n'a été appliqué. Yebisanga le premier ministre Azakuna Bimeni Nanine. Vietibas Azaki porte-parole et rassemblement. Rassemblement t'étindé. Rassemblement t'étindé. Pour mon conduire rassemblement, bateau ba koyko bana compte rassemblement bazali. Rassemblement t'étindé qui? Mais Yazaki porte-parole. Est-ce que être honnête, ça la Genval, rassemblement. C'est là où oui bimboka na biso toza apprenons à être sérieux bolimbisa ngai. Ngai naza coordonnateur ya MSR ville de Kinshasa, n'est-ce pas? OK. Le MSR et que na G7 et négocier makam, n'est-ce pas? Ba iba pesi MSR likambo boy. Ngai siko lokola naza porte-parole bien mo lobeli ya MSR na ville de Kinshasa. Ce qui baye ba corrompre nga. Parce qu'il faut parler, il y a terme à corruption. Nenge le kaka notel nenge ba vanda kana monta ba pesa bango ba kabola, ba zwinga, ba kenanga. C'est l'individu qui est parti. Ce n'est pas le parti. C'est l'individu. Malgré nenge papa na biso Tshisekedi akufa. Statut, il y a IDP c'est lui qui porte-parole, mais il faut engager parti. Est-ce que c'est pas le secrétaire général? Porte-parole. Il y a Azalaki porte-parole, pas il y a eu des pèses porte-parole. Il y a rassemblement. Azalaki peut porte-parole, il y a eu des pèses certainement, mais porte-parole, il y a rassemblement. Il y a tout nion, ce porte-parole, il y a rassemblement. Et c'est le porte-parole qui doit engager les rassemblements. Est-ce que c'est le porte-parole qui doit engager? Il y a osé là-bas, ça les réunions, les cas qui ne peuvent pas communiquer. Non, c'est parce que le rassemblement va dans un document mon côté. Oh, il y a que Mouto, il y a que ça la boy, il y a que ça la boy. Donc, les Andengwa na Moutako la Moukanaya inventé le. Neko. Ah bon, rassemblement, ils ont qui na bon côté. Nana banaï ko engager rassemblement la réunion kuna. Na Senko. Ils ont qui est Tibala. Ils ont qui est. Pour bazaï na Moutouté. Ce qui est engagé là-bas. Mais, quand le chef de délégation, c'était Félix, Yango est opposant. Félix imposé par Moïse, Katumbi, parce que les choix pourquoi est-ce que tant Félix a dit Tshisekedi est vivant oui ou non? Elle est vivant oui ou non? Ndeko, yom tozo lobela bango. Elle est vivant oui ou non? Yom de lobela bango. Mais non, parce que nous avons expliqué yo zolonga na makaniso ya bango. Félix tango akenda, Moutatinda président ya rassemblement. OK, ba vandi ba réunion pour nani de chef de délégation tel. Bango nyo se peut muta contester chef de délégation na yé té, n'est-ce pas? C'est lui qui est engagé.
sikoye porte-parole ndenga koma kuna chef de délégation mtatinda parce que tant accord et salami il faut regarder dans la lettre c'est chaque chef de délégation qui doit négocier par rapport à plateforme ya kende ko sala kuna est-ce que va négocier nae non ezaka ka ndenge mona baluka ko kabola ba parti ouais mais c'est elle tel ba sali au bout ne pas que ndenge ba meka ko sala renseignement mais on doit être sérieux il représente quoi ba onyo so bakenda bazo représenter nini na kati accord bolobelaki makambo calendrier pe basi bapesi c'est entre votre application calendrier bapesi après combien de mois accord c'est le qui après combien de mois bapesi calendrier non soit les ba manœuvre pour na ko repousser ko luganze ba souci na bango za ba élection sala maté non soit les abongo bango nde bazoluka élection bino bozoluka mobulu ndeko hein bon bango bazo insister biso tolingi élection tolingi mutu achama kelele te tolingi mobulu te OK balingi élection quel type d'élection tolingi élection ni élection déjà nomination à bato ba kolekeye bani ne élection bango balingi non banani basi ba yebani mais yo soki ozali ko entretenir base na yote bango bazo entretenir base na bango ah ndeko Eliezer net na Kinshasa on a la voter ba parti nyonso wana bolimisanga ya ba PPRD ya banini yo zaka na micro na la sengi yo hein et là on a la lingaka yo po yo sala rapenda mission enquête qui trapenda na terrain ozui micro ozui candidat moko et net on a ba sondage te OK dans la micro zo ata 100 peuple au hasard candidat ya PPRD tel candidat ya nini tel peuple loba po ba sondage on est ko saraté ezala tendance oyebi yango eza ba étude scientifique n'est-ce pas ça la tendance wana bakende otoki na ba machine otoyebi ke eza déjà programmé oyo kutu ya manuel bazo tricher ba changer ba bulletin bongo oyo eza programmé oso tiaki virus pour ebimisaka kombo tel combien de personnes ne nous ont pas démontré que ba machine wana ezali programmé pour tricher mais machine yango balobi yango biso tolobi il faut tester yango avant bo tester avant et après téléphone na onengo za wana nango OK o tester yango sikoyo hein mais après ce côté virus pour bango tu ba na centrale nango ya omone biso teloko tolobi photo ke na belek on ne veut plus de ces pays où mututu azoleka contester ndenge l'ancien président sortant ici chaque fois les cas qu'ils ont en contestation la fois dernière bah non nani moi la mboka gagna qui yete oh papa tu sais que était il faut ba élection cette fois-ci apaisée muto ezali oh ba vani ba malam senyo wapi oh ya bango oh ce qui zela na lobana toke réunion ba ke réunion à majorité na kinga 4 au moins ba membre sénité ouais majorité za se réunir tokei le président de l'Assemblée nationale, le président Yasseni, Nabosani, ministre de l'Intérieur. Au moins, on a une image. Nous n'avons pas l'ingé. Nous avons pas lâché. Nous avons pas lâché. Nous avons pas lâché. Nous avons pas majorité. C'est connu. Nakati Yasseni, ezaka ba membre batu ya kabila te bazana kati. Nakati wara nanga autana ba église. Balobi église de réveil à Kankenza bazawa. Donc société civile. Batuna baleki Kankenza on baleka na télévision pour na soutenir que marche à la terre. Mais yo mo déjà lobi tendance na bango. Tant lobi kauti pas la bango mais bango mo na ki bango balekaki pour na lobani. OK. Pour ba soutenir nani? Balekaki pour na soutenir. Ozi Katintima. Wana il a été recommandé par les PPRD par Batuna Bango. Ça c'est clair, c'est pourquoi Kinakinga Kati. Mais ba misusu ozimo ya mobali oyo azotia makelele oyo ya kananga oyo Kalamba Jean-Pierre Kalamba porte-parole aza mutu ya UDPS ezana mutu ya Kamere donc seni ezabino nyonso tu bwana kati alors tous à la série oui ndeko tango tangi na nous président yo moko pe lobby auti na église de réveil bakakeza o bazo soutenir pouvoir en place OK oyo bazoteya baza église au milieu du village bien aux autres ah ndeko boni quelle église au milieu du village mosali na nzamba zala katikati bango balingi mobulu te yango moni bon na lingi mobulu ya Sony mon général azala kaka au moni te que amphithéâtre bandi kotonga mabaye même non la majorité ezongisi mais yo yebi na élection to sala ya 2006 tozo ba bulletin de vote tozo makamunyo so ba crochet kabila n'est-ce pas na église ya Sony Kafuta
Oh. Na 2006. N'est-ce pas l'église naïe? Non. Ndeko, to kende na makambu, les problèmes est allés ouais, pas des individus. Tolingi problème, il y a ben individualité. Tolingi problème pour la structure, biso nyonso, tous en respect à la constitution. OK. Bateau bazana seni. C'est prouvé noir sur blanc que bazaba membre de la majorité présidentielle. Bazo za instruction na majorité présidentielle. Assainissement oyo tozoloba kaka pona Moïse te. Tozoloba pe pona ba o bazana ba prisonniers politiques. Nous savons comment on a arrêté les gens. Nous savons comment on a arrêté. Mon vieux ici nani Franck Diongo. Et Jean Minongala. Jean-Claude Mouyambo. Baza ebele, oui. N'est-ce pas kaka pona e toloba pona bango nyonso. Est-ce que condition bakangela bango ka posa ndenge toloba noir yo même yo. Combien de fois tu n'as pas été menacé? Même babiso ko kande toloba boye na suko kaka ayo le kaki. Tout ça, on doit éviter un pays d'intimidation. Moutako ko intimider muto ate pour Congo eza ya biso nyonso. C'est dans ce sens. Bino bo bimisa calendrier bo si le 31 bo bimisa après 3 4 5 mois. Si vous poussez 5-6 mois, allez, vous avez l'élection en 2018, on a fait. Il a évité. 23 décembre, donc, Kalaté dans 11 mois. Dans 11 mois. Allez, non. Bien que CENI peut lancer campagne à sensibilisation à 11 mois. Non. CENI à majorité présidentielle. Non, CENI à Solé Roya. Donc, Makambo Tozoloba et Zapona Bongo. Pour qu'il y ait une élection apaisée, Congo est à la Kimia Libela. Et puis les deux, qui se prononce? Moi, je ne sais pas. Tu sais, comment un chef mandé c'est Silati Lelo qui vous dit qu'il n'est pas candidat? Mais où est le problème? Pour dire que je ne suis pas candidat, voilà les candidats de la majorité. Même si la majorité, ambitieux à Rosala. On prépare un rendez-vous. Pour moi, que la candidat est pour Banga. Tout ça, c'est ce qu'il faut faire. Il faut arranger. Le chef de l'État sortant, M. Joseph Kabila Kabanga, n'est pas candidat. Il a clairement déclaré, il a présenté le candidat. Pour ce candidat, à la G7, depuis 4 présidents, qui est candidat à Moïse. Bien qu'il y ait un rassemblement, mais on va en parler. Mais au moins, on a le temps de parler et de préparer pour ces candidats. Mais oui, il y a un cas. Donc, il y a une idée, il y a une machine. Bon. L'ambition aux hommes c'est que il y a un monde qui partagé bino bolobi token na élection toko gagner élection ba pesi bino calendrier o wanate biso tezana posa wanate mais tant aux oloba même candidat na bino Moïse il des personnes qui olandi bango balobi Fati Félix Tshisekedi Martin Fayoul alobi pas à candidat yango te mutezo pesa kalelo des déclarations contradictoires. Binomant au sein à rassemblement. Non. Hein? Au sein, il y a rassemblement, diversité pour Ikozala. Ok. Ce qui est tout à fait parce que ce sont plusieurs plateformes, plusieurs partis, vous se regrouper. Il n'est pas interdit à chaque parti, où ils sont capables, ou à chaque plateforme, il y a un candidat nango. Et ils veulent en profiter. Nous, c'est la démocratie. C'est normal, Martin Fayol qu'il est candidat. C'est normal, l'UDPS a l'oba que Félix Tshisekedi est candidat. C'est normal que G7 a l'oba. Mais au moment opportun, on peut se réunir. Si on peut se réunir, on le fait. Si on trouve que chaque plateforme peut obimisa, cela ne divise pas l'unité. Mais l'objectif maintenant, c'est d'abord quoi? Que Kabila dégage. C'est ça l'unité dans la diversité. Toujours le banan objectif, le respect à la Constitution, le départ de Joseph Kabila, et après on va en parler. C'est l'unité dans la diversité. Ce n'est pas interdit. Est-ce que, moi, je suis Bolingue, au moment que quelque part là, vient Jeff, Joseph Olangankoy, Balobi Bazana, na raison, depuis Bimina rassemblement, Bozoko Kamakambute, marche, et aussi Mbate, Logo Mokote, Bango Olangankoy, Roger Lumbala, Bavie Chibas. Bruno Chibala Nzenza. Mususu wango banani? Papa, Lisanga Bonganga. Ah, Lisanga Bomanza. Lisanga na bengi ndenge papa Tala. Lisanga Bomanza. Tala. Lisanga Bonganga. Le problème là na linga kotanga ba. Yes ayo. Na linga kotanga ba kombo ba tuté. Mais na ngina tunora eloko moko. Parti ya oyo tangi nani. Quoi Fonis existe na province ni. Oh. Enseignement aux hommes. Ok.
ozomona zela toke malembe ko omoni babiloko ko ene po tokoma kosangana mingi yango ezosala boye Fonis existaka wapi eza créé depuis quelle année babimisa combien de députés barepresentaka nini c'est parce que bafrodaka bayibaka bango voix. Oh là là. Le parti de mon vieux très cher mon vieux que j'ai salé les Sanga Bonganga ça existe où comment on va les agani oyebi kuna kombote na bossa ngai ba question analingi ba peuple ba koma kotuna yango quand on parle d'IDPS l'IDPS est implanté partout. Quand on parle du MSR, tu vas partout en République démocratique du Congo, tu trouves ça. Tu trouves des sièges, même dans des communes. Fonis, ça existe où? Quand à chaque fois on a un rassemblement, on peut essayer de 5 000, 2 000, 3 000, 4 000. Mais MSR, tu peux sortir ici, au bandit autour, tu as la MSR, tu as la IDPS, tu as la partie telle. Il y a dans la majorité de partis que nous respectons, les partis de Bahati. Moi, je sais que c'est implanté. C'est parmi les partis forts. Parti à drapeau. Parce que il y a drapeau. Au moins, quand il y a drapeau, il y a drapeau. Aluki, ndaku moko ziotie. Mais pas Fonis soit les autres. Et tu as drapeau, on a drapeau et tu wapi. Tout ça la série. Non mais. Vous c'est. Il faut respecter. Il y a des partis. Vieux Jeff. Bino va parti tout n'enge bozana enseignement. L'unique parti où ils ont siège, Yambong, où parti muto asomba. Ezaka Fonis. Locataire. Alors il faut respecter. Où est le problème? Oui. La majorité. Où est le problème? Koloué, Nakosomba, c'est pas un problème. C'est pas ça le problème. Il y a des partis familiales. Il y a des partis qui n'existent que dans la propre maison du président du parti. Donc il est le seul président du parti, le seul député du parti, le seul secrétaire général du parti. Tout ça, ça doit finir. Les lois et constitutions, j'oublie de quelques articles qui sont là. Où ils allaient faciliter multiplicité à ma partie. Pour en arriver, il faut commencer par la Constitution. Pour en arriver, il faut commencer par la Constitution. Aujourd'hui, la Constitution autorise. Nous, on est démocrates. Comme ça autorise, RCD existait, Namalet Nango, Fonis existait, Namalet Nango. Comme la Constitution l'autorise, c'est bon, allons-y. Quand on va se mettre, on passe aux élections, on te vend et après on va en parler. Mais token na élection ba de crispe Kabila zo boma ainsi de suite mais binopé ndenge moko na ba o ba ke ko wele la partage parce que olengankoi de son côté ba to sensa bangona ba mutamba ba fumutoto moi suis moi entre bango na vie chibas donc komi ba oyo bazo attaquer na koma dit na lingana sala une lecture peut-être erronée linga ki beta faux na lobi komi bitumba ya batete la contre baluba to ndenge nini parce que Nathalie fie olenga nkoy na moni fumutoto batelemi wana attaque ce qu'on a la koto bien que vie olenga nkoy na kati ya gouvernement o bazolo ba ke béchoué oyo ya vieti chiba leki ya Joseph Olengangoy pe azawara kuna na poste pe ya munene na éviter ceux qui ba ye mtu azokata kabisa kutu internet alors qu'il y a bimisa question d'information tangu ba kataka internet pendant que non on a lingela ko pe na yango na ozalaka pe na la information ngalinga ki na tuna ye ale kapna la télévision expliquer biso ninga zokataka internet po azakuna lokola komina na kawana yango ne loko zola kisayoke ba keneki pona ba ventre na bango si on est sérieux tant au gouvernement besoin de besoin marché muta parti na biso azakuna qui commence d'abord par démissionner par quitter et ça va mentir et y a raison d'intérêt ils ont divergé ils ont kabola bango ça c'est leur problème ça nous concerne même pas bango nyonso na majorité na bango tout balongwa là ce n'est pas notre problème et ça question d'intérêt boemonanité vraiment nazo regretter ministre na biso ministre na biso sur internet Emery Okunji l'ancien opposant farouche qui a posé la question orale pour na kokata ka question d'information balobi bazo kata biso lelo nazo tunayo je te salue là où tu es si tu suis cette émission ndeko Emery yebisanga ozo kata internet na raison une question yo tunaka lelo échanger ngambo oui que bon yonde ozoloba on continue na comment je kukanisa na lobima
batoyo ceux qui bazalaka na pouvoir yake coordonner buto ekoti mbele eta na kate deke bolobi ke lobi tozala marche buto ekoti. Heureusement Nzambe apesa mutu na ba limite na bango peuple retourna yo kendo ko sala nde. Oui mais peuple asala nini peuple aumela kate ko bosa na makambo awa kaka déclaration olengango ya lobi ke ngai na linyi bituma na église catholique te to linyi to négocier bah peuple abandi koloba we akomi koloba quand même moi bien peuple akomi koloba mais babosani ete babo yebisanga ya lekela wapi bavota e wapi basala e nini peuple wana ya lobi mais babosani makambo ya salité. Le problème c'est quoi aujourd'hui? Au moins moi je ne suis pas de l'église catholique, moi je suis de l'église des réveils. Ah biso tozaka boy papa mais le onction lobby n'a assisté et n'a pas mettre la pasteur n'a pas na lobby. Les gens qui critiquent ces églises là balanda ka bangote lobby sangwa tei biso sur Jonas sangwa ke ko démontrer biso po ba loba pour l'église catholique ezoloba pour nini na la teya ki bango ba bosani ke bana mokile banda Nzambe atia bango wana po balobela ka. D'ailleurs église zalaka likolo ya l'état. Ya l'état. Ya gouvernement o ya mokili. Ya mokili. Bande banda église romaine bande époque tout. Tango sangwa na tei biso, j'ai compris. Raison ni bazolobela. Alobi biso to ba Jonas te. Soto biso bo loba. Mais ninga na lakisi bino bino sko bo pona. Ngabite bino ne ba Jonas. Mosengo nde ba Jonas. Ba evolo ba pasteur nani kofone ba Jonas po bato bazu courage ya kotelema lelo bazotanga pasteur po abangite po ya te kako za la Bible alobi ngo na miso na bango omoni donc akena pemenité pour na kolukate vous êtes là OK je vais vous dire ce qui ne marche pas voilà des gens voilà de pasteurs c'est ça le rôle d'un pasteur qu'on arrête de critiquer ces gens là pasteur Ekof oui avandisi bango atei bango bien pesi bango mbote nayebi pasteur la madame muta atera na mariage na ngai biso donc circonstance lokola histoire ambo kezo komama nde toyebi biso toyebaki nde c'est quelqu'un batebele bayebi ete potango marini azalaki lokola ki mutu ya majorité présidentielle yango bafinaki bango po balo pona ba reno bana olobela marini vérité yango moni balongola ki bango na ba centenaire wana po marini babekisaka musique na kati église na tchala mwana yango tamba na kolobele ba vérité bazu ba finaka bango mais lelo nzamba permettre au moins dans la vie il faut linga muto ya zo kolobela yo couleur pembe za pembe noir za noir pour permettre yo place za ya kobeba o améliorer so rezaka ka mutayaka oui wana ba flatter voilà Pichubo Lenge tozana souka mais cette question ne peut pas manquer au semblait qu'on me connaître Joseph Olenganko Jeff. Mais tant Wakena Katanga, le président provincial y a rassemblement, Gabriel Kyunwakumans à Yambi, avec tous les honneurs possibles, et c'est grâce à lui que Lilo Gabriel Kyunwakumans a Kepoto. Papa, moi je ne dis pas des choses na hasard. Tu peux avoir un nom fabriqué par la télévision, un nom parce que tu es tel. Ngai na lobby, les fonds, il y a parti à Foni, ses alliés, Nini. À part l'enseignement, les sièges à Fonis, avec combien de membres, avec combien de zélés, c'est ce qui détermine le poids politique. Nayo. Ce n'est pas le nom. Moi, je suis contre. Actuel ministre de la communication média. Donc, Babamani na zedo ngi makofi na le kaka kuna. Na le kaka. Bango baza kuna ti. Kasi. C'est ça le problème. Parti na kana l'autre. Na kala mo ngana vanda na mona ngote. Bango emery ba vota kaiwa. Kasi ngana na place na vai na kala mo na mona ka fournir c'était. Na kisasa penda tala ndeko. E ana ngo yo yebi. Ba kinwa ndenge ba oloba wa to yebane. Nzamba lobi immunité za la mais vérité pe ya lokutate. Net ngai sho na vandi. Ba o ba otala nga ya PPRD ba pena Kinshasa Bolenge ozomona donc toyebani po tango pe okena lodge pa na bango na certain pe ya lodge bango ba yebi tango po okene na mbujima okene pe na mbandaka c'est moi ce que j'aime c'est quoi partir à la nationale pas tribal pas il y a des partis qui n'existent que dans les communes où habite le président pe commune ngoni na quartier kututé
na rayon, il y a quelques avenues où habitent les présidents. Mais tellement bino ba journaliste bolingi, ya mo biso to boya ki mama ko leka ko lobaka so ebele. Tellement ba journaliste balingi o zobatine. Soka leki moi, quand li kamuke papier ba sali lié discours, déclaration. Déclaration. Bo sala ba to ebele. Surtout yo. Hein? Surtout yo sali ba to ebele. Et ba toi tant on lexera ba on a ba déclaration na bango. Moi j'ai dit français moulin o ba komeli yo. Déclaration, déclaration, déclaration. Balobi, voilà l'opposant. Non. Structurez vos partis, organisez le parti, implantez les partis. C'est dans ce sens que le phonisme n'existe pas. Oui, mais ngape mutuna nanga kendaji kunate na lingio suki sande na mutuna wana parce que bande tala ndenge bazo finanga misu balobi azo répondre place wana te. Yanine. Descente ya olenganko et pachungu. C'est la reconnaissance par le G7 ya autorité ya olenganko et batu baoze la réponse. Demandez à Kyung pourquoi il a reçu. Il n'est pas interdit de recevoir quelqu'un. Pourquoi il a fait na pompe na ndenga sali, allez lui poser la question. Je ne suis pas son porte-parole. Mais vous êtes quand même membre à G7. Naza membre à G7. Et créer qui déjà problème ya. Mais yango na internet yo yebi comment dire eh les enfants prodigues. Bazongeli ndaku, bazongeli kabila. Non, yango nga na ebisio lukaye otunaye motuna wana. Azana poto yango na zotu na bino. Ngaite na nga na porte-parole, ba réseau ya saleli yango. Yango mo le no l'unité dans la diversité. Mais il faut tous un objectif, mon combat distraction, on a pamba biso to lingo la tangote. Ouais. Un mot sur Jekoko Mulumba parce que il a été arrêté. Le lot Jekoko totalise 75 jours si je ne m'abuse pas. Sans être jugé. Oui. Tant malade l'équipe parce qu'il y a un problème, il y a rien. Il y a rien, je connais. Lobi Babois qui est Nangaliem, il est en Galiem actuellement. Obakanga qui est naé, Ndebatindi qui est na parquet. Moi commentaire. Nyonso wana ezali mauvaise gestion en Boka. Justice à double vitesse. Ceux qui veulent le Jekoko, beaucoup condamnés, Azanani. D'abord, tout le monde est prétendu être innocent avant de juger. Ouais. Mais pourquoi c'est plus de 70 jours, nous avons des camarades de Jekoko. Les lobes malades, beaucoup de gens Ngalema. Et Ngalema, on peut dire que comment on va Ngalema. Donc, comment on va Ngalema. Beaucoup de gens ont un objectif. Les lots pour me hôpital, non. Pour respecter la loi judiciaire. Après combien de jours, il faut vous présenter devant un juge pour vous faire la procès. Tout ça, on doit respecter. Madame sous ce procès, c'est Fungwamaki, Anyaka Sengana, nous sommes en liberté, Ayaka Kosamba, ou bien Bakangaki a 5 libertés provisoires pour que nous recevons soin. Mais les lots, situation, moi je crois que si j'ai Coco maire aujourd'hui, on doit les condamner, on doit les poursuivre. On doit les poursuivre. C'est la même chose. Franck Diongo. Ce n'est pas tout le monde est congolais. Il ne faut pas une justice à double vitesse. Ce qu'on a contre le pouvoir, ça c'est ce qu'on déplore. Pichu Bolenge, Otali Caméra, Lilobaso Kanalingi, Opesa, Congolais, Bakolandeo, pas seulement à Kinshasa, mais à travers le monde. Mais aussi na République démocratique du Congo parce que bande konanga bazana walikali ba kolanda bao bazana a Ariwara ba kolanda bande konanga oyo bazana kizanvwete bazali kolanda yo otali oye bisabiso marche angwe kosuka na nini awa le 31 ya marche le 21 ya marche donc pour na marche esila basalani daliboso na pesi yo merci na occasion pesi ngana solo la na peuple Yami Balé marche aussi la car na départ ya Kabila. Et bango bazo kanise ko salama te, mais j'assure la population au salama. Pour armer l'équipe population ezalaka te, bako ko bimisa ba char, bako bimisa ba militaire ndenge ba bimisi. Ndenge kaka ba te aki biso lobi na moto na Nzambe alobi okobanda ko boma lelo population est aussi la te. Lokola makaniso ekoti na bato nyonso. Et que l'on voit qui nous y a aucune constitution à monsieur Yambo qui vous a la respecter et bah organisation à élection apaisée. C'est qui va autoriser que Moïse Azong. C'est parmi Babylone parce que ceux qui Moïse va libérer Franck Diongo, Moïse va zongi, Moussa Nyamousi, Zongi, Seni va changer, tout ça le calendrier. Non, non, lui n'est pas candidat, il n'a pas le droit d'être candidat, il est déjà parti. Oui, mais ceux qui quand même à Zongisi, à libérer Mouyambo,
Jongo, Jomi, tosali calendrier ya malamu bon à côté on va la 5 ans mususu anatana élection ya si accueilli élection fait ça d'ici 6 mois ya zate transition ya zate élection toke nango malamu ye na mboka lisusu te. Donc voilà eloko tozo senga et na sengi na peuple to continuer na yango mutu akouta musika te ko bundela biso moko. Et vraiment merci na ba combattants oyo de Bruxelles, de Londres. Oui, parce qu'à Bruxelles, il y a eu une grande marche. Na nyoso bozo sala, en tout cas pour na soutenir les mboka na biso. Oyo bino bozo sala, ezo sala pe ba effet, ezo pesa makasi pe na ba o bazaliawa, continuer ko se battre pour na mboka na biso et la victoire, je vous assure devant Dieu est certaine. Merci. Merci bande kolangana bande ko oyanga eza plateau to sala pona batu nyoso tout. Je sais que za na batu misusu ba kota réunion balobi wana te. Boleka kipana ete je m'en fous atazo ki boyete biso tozalika kasuka suka bokozongela biso ndenge na lobaka na batu. Histoire ya Congo ezoko mama ezalaki mwana mboka Pichu Bolenge aza président fédéral ya M7 awa na Kinshasa. Bazali ba membre ya G7, c'est l'opposition et le kona koloba toboyi ba débat action comme ça to banda ko betana na niveau ya ba action parce que ba débat o eleki tangu bazali ko remercier diaspora congolaise dans son ensemble et ça parce que la diaspora etiaka mai na moulin tangu bazo organiser ba marche wana bango baza sur terrain te mais ezali ko encourager batu na Kinshasa yango toboya pe diaspora ozo talaki oyo atamboka ngo changer il faut ko banda ko kangana nu bango parce que kako ko finga ko décourager ceux qui sont debout c'est pas normal. On n'a pas besoin ya ba juge de touche tozana posa ya batu ya action ola kisi mutubo ye pa la kisio ke ngaita lelo kona sala misala eloba kole kama loba. Merci bande konangai botika la brancher ezalika musa tozali kokoba mbula ebeta mo ezala makasi biso toko sala musala monoko ekanga mais misala nde. Merci tokotana.